Ouais, bandeko bokoto to solo mango en tout cas bokoto belé to partager gradi bandeko bokoto en tout cas olimbisa ngai na bisa mwana kitsa volume gradi bandeko bokoto na banda un peu ko diminuer volume. Merci mingi na Mvuluzi Kimpavita, merci mingi na Colonel Waikra, merci soana bino bandeko bokoto ebele makambo ezoleka na mboka na biso. Je pense que Dieu est bon, Dieu est grand, donc nzambe alingi biso mingi ayeko bimisa ba aventurer tout oyo balinga ko lobake bazana ba ONG bato bazana ba fondation na kama kaka bandeko na ngai soki muto akomi ka place moko boye les amis de commandant eso babimi soki muto akomi ta na poste moko boye fondation commandant eso ebimi meti lelo tango bato wana bazana misala te tomona ka ba fondation te tomona ka ba ONG te mutu soki batieka mbala moko na place oyo soki ba poste na bino comme bino bolinga trop ba ministre mbala moko fondation ebandi mbala moko ONG ebandi. Mais ce que tozana problème ce qu'on a est ya mboka ezosenga ba ONG parce que momi kumisaka wa mingi nazana ONG FM les sages kitoko na sepeli en tout cas Pedro Kakina en tout cas merci en tout cas beau partager ba ONG to mona kango ebele ba fondation fondation soki nyakeru soki nini ONG soki Félix Matama Maskin ONG soki ilunga soki nani oyo soki ilunga soki nini obalunga bandeko situation oyo eza na est ya mboka na biso za catastrophe eza catastrophe naturelle oyo ba otswa disant ba président na bino obenga gouvernement ya ba Mario gouvernement ya ba Mario. Situation eza na mboka na comment ça se fait que mboka mobimba ezalaka na budget eza na caisse ya baka o ya boye ya nini comment naturel boye ba catastrophe humanitaire ezate caisse ezate mais tozo mona kaka ke tel a komi ministre malamoko fondation tel a komi ministre malamoko les amis de commandant eso et pas nga bobe bakate po ngana okoma mutu munene na mboka wana. Oui, ngana oza parmi ba décider ya mboka wana. Komeka kosala nga fondation te. Oh les amis de commandant eso awa nazawa tozaba ami toyebani. Po bino bozaka soki mutu akomi mbala moko bokomi ba ami. Bokomi mbala moko fondation. Oh nini bobenga ba terme moko ba lingua anglais bozana na ngwana. Soki eso forever. Forever te, for die. Makamwane zate ya kozala toujours na esprit ya mendicité. Soki bomoni ka mutu akomi na place moko bo bala moko il faut bosa fondation association les amis. Siko ba association na ba amis na ba nini ndenge soki ba amis ne batenga bolibisa lingala za mwa pasi. Na est ya mboka kuna catastrophe ezali bato bakimi benal Goma. Richesse eleke bele gaz eleke bele. Bato bakimi siko ba ONG na bino Denis soki nyakwere soki Denis soki nani mosusu oyo nini oyo mwasi ya mtu amandefu na bino president na bino akala kombo nani kombo na je m'en fous oyo president na bino yalinga omona matanga te siko oyo eza kuna na eza ya minene ezo senga donc ezo senga ba aide to mona siko ndenge bino bato ba association oyo boya koluka mbongo epa mindele awa ozwi mwa 4 personnes allez osombeli bango ba coca na ba jus na maloso na madeso ofandisi bana 12 mbala moko oyo naza na ONG kuna este sengi bino este esengi bino bokende to mona comme bino bozaka komikumisa ke naza na ONG naza na fondation to mona bino ke bokitisi kuna parce que ezo senga ba aide moko ya quantité moko ebele
tomona bino monike bozaba mibi bozaba aventurer ba farceur bande konanga Goma en tout cas na ebité soki na koloba nini mais eza nango Nzambe a décidé ndengwana mais na kosenga na bande kola biso Goma bande ko tubo kende Rwanda batu tubo kota Rwanda comme Kagame alinga kozala président na biso c'est le moment à diriger ce ko bato azanango posa bandeko nanga ya Goma bango tubo tonda na Rwanda parce que Rwanda est à ceux qui 22 millions si je ne me trompe pas na évité ceux qui 18 millions na ebakate bokati sakuna ta 4 millions à 6 millions comme Yé Kagame azaka na posa comme président ya Congo c'est le moment à mon asko peuple wana akende na porte na ye au moins abandaka ko dirijaka na musika ba Chilombo manipilaka bango abomaka batu je pense que bande konanga ya Goma bokati sa mabino tout na Rwanda na oya Bukavu soki pe moyen ezali bokende na Rwanda parce que Kagame alinga ko diriger mboka wana siko amona akende a diriger bino kuna aza ko sala ba dégâts ebela zo boma batona est mboka na biso aza ko manipuler ba politiciens akoti ba groupe armé belé na mboka wana mais lelo nazo senge pa na bino bande ko na biso ya Goma bokati sa ebele na Rwanda comme yalinga comme président ba congolais et ko sala e bien à diriger ce ko ba congolais a diriger ba congolais parce que ba politicien na bino ba ndimi na bango bazala bana Kagame Nzambe pe alala kate bomoni koma ba yambi ba congolais na Rwanda est-ce que ndenge ba tekuna dans 10 ans ba fanda wana ba koma kosenga nationalité ya Rwanda ba simba minduki ba koma ba président na ba ministre ndenge ba katisi wana sabi ba congolais na biso dans 10 ans 15 ans ba kokoma ba Rwandais basimba minduki basenga nationalité ndenge bango basale pa na biso mais ezaka ba peuple oya bino nde boza ba bolole bande konanga ya Goma ya Uvira ya nini oyo nyonso bokozwa occasion bokatisa botonda na Rwanda soki bazaka soki 11 millions soki 11 bokatisa kuna botondela bango ko Kagame a dirigé bino siko bien pour aza besoin kibukonzi aza besoin ko diriger peuple zaïrois aza besoin bobenga e président bokota kuna belé na Rwanda na Kigali botonda na kuna oui comme ça richesse oya piaka na Congo bino pe bolia yango bo profiter nango po ya alinga kaza la président Congo ti au moins amanipilaka ba leader na bino na musika au moins dirija Congo na musika peuple zaïrois oya Goma o nyonso eza ata oya sana Beni Butembo bo pusa na bokota na Kigali bo kende kuna ebele bo tonda kuna po a diriger siko ba congolais bien oya zanga na bango besoin po Rwanda ekoka été Kagame Rwanda ekoka été il fallait que azwa bato mususu a diriger mais siko occasion yango ya bande kuna ngai bo katisa ebele bango soki baza 12 millions so 15 millions na ebité bokati sakuna ebele ata 20 millions bokota ndeni ba politicien congolais boye bozo diriger peuple wana que ces athées siko peuple wana za dans les besoins peuple aza dans les besoins boye bisangai Chilombo mekende olobaki ke peuple est na kokufa na bino na kozala na bino awa toko vivre ensemble Chilombo kende o vivre na Goma kende o vivre na Goma Chilombo olaka ki peuple wana ke okozana bango okofanda na bango okolia na bango peuple wana siko pour le moment akimi nini Goma parce que gaz et tomboki richesse eleki ebele comme toza ba bolole tozo ko canaliser di richesse wana et ba peuple a bénéficier nango ti Nzambe alobi bozela kasi kimi sabino richesse yango eza ba malédiction richesse et kimi sibino eza malédiction au moins richesse wana bo canaliser yango bo maîtriser yango Nzambe ala kisto combien de fois tu dis que nature ekobeta bino combien de fois tu dis que soki bobo ekote le ma nature ekobeta bino et là on a sepeli po na moni pe tremblement ngona ekati siti na Kigali bande konanga ya Goma pardon o bozo kende kote ba Walungu ba Bukavu bozonga bokatisa na Rwanda Kagame azaka besoin de diriger bino a diriger siko bino parce que ceux qui bango baza so 15 millions bokati sikuna 10 millions a combien na 25 millions
Et que ça là est bien. Et que ça là est bien parce qu'Alingaka dirige Bazaïrois. Au moins, Amanda ko dirige na musika, Azwa Kachilombo, Amanipila Kaye, Bande Konabiso ya Goma ya Butembo partout, Nao Bazana Kisangani partout, c'est le moment tokende ko, Bokende Kotonda na Kagame, Kagame comme président na bino. Parce que ya Lingaka, Congolais benga président. Alinga Congolais benga président. Bandeko, bon mobiliser Bandeko la biso bo katisa na Kigali. Richesse na biso eza na Kigali, mbongo na biso eza na Kigali. C'est le moment peuple to mobiliser peuple na biso akendende akatisa. Po Kagame a dirigé siko au moins bomba na kana sima Chilombo, au moins bomba na kana sima ya ba leader na bino soit disant ya ba politicien wana. C'est le moment que peuple wana benga Kagame au président officiel, officiellement benga président. Nazo kama mmeleko ngai na non asije mususu oyo e koti ngai. Pourquoi ba chef coutumier ba comme ba commerçant boy. Les chefs coutumiers congolais sont devenus des commerçants. C'est mais bino ba chef coutumier. El bazaï bazalaka wana. Totika komona place te boke ko tokoni ni ko na ebite ba benga ni ko introniser na ebite so bo benga ndeni. Kaka siko Eve Bazaï ba komi kaka ministre kaka sikoyo. Bozui ba poso ya ba nyama, bozui ba nzete, boke kolati saye. Na mona no ba chef coutumier ba commerçant boyete. Ba chef coutumier bazanga gaz. Ba chef coutumier bazanga puissance. Eve Bazaï ba kaka siko aleki awo. Mbala moko na kiti ba introniser. Mbala moko ba tiele ba nini. Ba ko pesa poso. Mais bino ba chef coutumier ndingi nini. Mais Eve Bazaï va s'appeler des années et des années à Zalakawana. Tout le monde a kabilo kwa na te. Donc si tu comprends bien, peuple ya Lolombo. O bazaka soki ba monika mutu boye, ba sali ba moko fondation, o ba sali ONG, ba chef coutumier ba komi bongo. Eve Bazaï va pendant tout ce temps azala ki wana piaker mutu ya nzala totika komona te place ba chef coutumier ba zuiye ba fandisi ba latse ba intron ba la liboso mona miibi aboye ba chef coutumier ba miibi na Mbongani azaki awa docteur Mbongani vendeur ya banini ba certificat médical soko zo atozo bela na o docteur Nana 5 euros. Salanga certificat médical. A salelio. A la hépatite. Ce qui vert. Ce qui est hépatite. Ce qui c'est. A commis de l'eau à l'okuta. De l'eau a commis ministre na Congo. Mbala moko ba chef coutumier ba ye. Ba chef coutumier ba ye. Mais oh ba chef coutumier andenge ni ya bolole boy. Bilo bokanisi bilo ko bino bozo sala wana ba pesa ngo n'importe qui. Chilomba ute ko lega kaka na pouvoir ya moyibi. Auti ko yiba. Mbala moko boye na poso nkoi. Ba biloko moko eza sans effet. Ba chef coutumier Congo ba sila gaz. Baza na puissance moko te. Poso ki bazaki na puissance. Ba ko pesa Chilombo te poso nkoi. Ba ko pesa Jean-Pierre Bemba te. Ba ko pesa bango te. Ba chef coutumier ba trafiquant. E Bazaï bazaki awa kaka kala mingi te awa. Akomi ministre kaka boye. Mbala moko. Boye na baposo nyama, bofansi na kisi ya bokonzi, bomoni ke batutu wana bazaka beso boko. Et Bazaï va payer. Il y a des choses parfois il faut dire non. Au fandi pe Eve Bazaï, est-ce qu'on méritait que sa place wana? Parce que on méritait qui même tant que ministre était, il fallait basala yango. Même ceux qui tant que ministre était, balinga ki basala yango ke ba introniser ba fandi so comme ceux qui reine na moni na muna kindoki wana. Siko ah bati yo e Bazaïba ozana chef coutumier soki chef na éviter ozana ba chef coutumier ba trafiquant ba chef coutumier comme on a tia choko ba tampon pa chef coutumier ça na ba bagarre na ba bijoux chef coutumier na bouton ça na boîte o ba chef coutumier ndenge nini olo ba Rwanda bazako boto la biso ba mabele chef coutumier azui ateki mabele likolo ya ngombe Rwandais ayeka boy ngombe chef coutumier ateki mabele apesi ba chef coutumier sans esprit ba yebi valeur ya mabele te ba yebi valeur ya puissance ancestrale ba yebi yango te
Si on sur quelle base? Pour comme ministre, ou bien zaki déjà ceux qui m'ont conduit quelque part, déboqué côté na kati ya trône wana. Ba chef ministre ba chef coutumier moko ya ba farceur. Ba chef coutumier ba lingi ba bois kaka bangwe pa ba musicien. Ya ngomoni ba Rwandais ba botoli bino ba zo boma bino ba chef coutumier, ba bomi ba chef coutumier belé parce que boza na esprit de puissance des akate, un chef coutumier po boma eza dégâts. Bokomona makambo na bino. Mais oya na moni ba epa Eva Zaiba. Chef coutumier zo kende ko fuka maliboso ya ba Eva Zaiba. Chef coutumier Eva Zaiba fa fuka maliboso na yo. Na mona roba to aboyete bande kolanga. Parfois tozo talake, ça veut dire est-ce que na mboka wana penza batu honnête bazali. Bato penza mito esala ka bazali. Tokota na makambo ya église boy. Oh na kimba église kimbangise. Félix akekuna akoti na temple sa chaussure na chaussure. Oh mineni soki mineni na ibaka ta komona ete. Oh chef ya kimbango wana soki spirituel wana. Oh yazaki mécanicien oyo. Oh yazaka kuna pour le mwana kamba. Azonguma maliboso a Félix. Un voleur, chef coutumier, azofuka maliboso na ye. Dan chef religieux. Azofukama. Bazairwa tozo yibisabino ke. Ba o nyoso bazana Goma. Message vraiment ezaki yangwana. Bokatisa na Rwanda. Bokatisa na Rwanda. Kagame lingaka diriger biso. C'est le moment ya kosukisa. Na ba utu, na ba kota kuna po Kagame a diriger siko totala ye. Siko wapi ministre soki ya catastrophe soki humanité soki nini. Oyo ba noma kuna soki ya jar soki nini. Aza wapi? Bala kisabiso visite ya Chilombo na Est. Peuple azo kufa. Bola kisabiso Chilombo azu avion ake ko kita na Est. Comme alobaki akofanda na ake dofanda na bango. Peuple Zaïrois. Bande kona biso ya Goma, oyo nous avons message oyo. Donc pendant que souki sa Kagame, ba tutu ba kati sakuna parce que je pense que moitié ba tu à Goma, même Goma mobimba. Ceux qui ba kati sikuna, je pense que Kagame a koyeba ce que valeur ya mboka Congo parce que pour le moment comme aibaka aza kotonge pa na ye, azo iba, azo tonge pa na ye, peuple Zaïrois faut ko kati sakuna ko tonde la ekuna. Il faut qu'on kende kutonda kuna. Tango makambozo le kabwe bato azo kufa. Tozo mona na ba aventure. Ba musu ba ina makambo ba nationalité. Ba musu ba komo finga na ba papa ba polonais. Ba musu ba lobi ba fils de bâtard ba ndeko. Est-ce que bato penza ba bino bobenga ba intellectuel congolais mituna bango ça bien parce que ba situation za kuna peuple za ko souffrir, il faut se mobiliser comment trouver solution pour na peuple ndenga kimi aza quand même na aide koluka ba transport ba camion ba soda et déplacer bango. Mais peuple a comme ils sont victimes ya tracasserie ba soda ya Chilombo. Peuple a so kima soda comme ils sont ko senga peuple droit de ceux de passage. Avant les cas. Donc, ce qu'on les quitte, koufa na gaz wana kuna. Na ebité, baloba ki ke basali état de siège bato okufa te. Na moni beni bato okufa. Avant hier sur côté à Mambasa, bato akufi. Ce qu'on état de siège na ngoni. Po bato azo kufa kaka. Bato azo kufa kaka. Message ezaka ke bande kola biso ba chef coutumier botika lokuta bozali na puissance te botika kosisa biso banyama zamba kokata ka ba poso bomba kala bandako chaque mokonzi aye al bolongoli poso moko boke ko frapper nango ba chef coutumier ba frapper bosisi biso banyama tout na kokata ko bomba ba poso po chaque mokonzi azoya ale nzambe aponaki yo totika komona te mokonzi moko aye ba chef coutumier bolobi te yo nzambe alobi yo te na ba pasteur totika yoka te bato baza sans esprit. Message na zaki nango yango wana bandeko boyebi ke ndeko na biso Selezino ba beta ki mabe agression na bandeko et toucher pesa physique ya Selezino aza na santé bien te
Nazolo bango ezate pona kokumisa bato yo basali acte wana pona moni ce sont des lâches. Po tango ba combattant bazaka ebele c'est le moment il faut bobima ka boyo sala affrontement na ba combattant. Ezate muto azaye moko boye 8 boye ko beta ye hein na ba coup de poing soki américain bo betie bande ko selezino azana situation moko eza mabe. Santé na eza mabe. Peut-être bazolo baté bola nandenga sala ki interview jouana selezino santé eza bien té. Je pense que Nico Azawa oyo akolinga azwa contact na muto azo simba téléphone ya Selezino pour le moment bobengi ngai na 0466 33 33 52 na kotia bino contact na Nico parce que Selezino bandeko na ngai santé eza bien té ba beta ki e makasi vraiment que en tout cas azana itamoga mabe bolanda tendenga sala ki interview joana après jour wana donc ça santé comme ça dit et comme ce mabe makasi. Donc message ezaka ke bino bato bobeti Selezino bozana monopole te ya kobeta ou bien ya kusangana pour la kobeta mutu moko boye bake oyo sali wana ekosukela oka mabe ekosukela o mabe po batutu basimba ka bango te. Selezino en tout cas mandeko na ngai aza besoin ya mbongo ya avocat. Aza besoin ya mbongo ya avocat. Ndeko na ngai oyo lingaka komba olinga Congo benga ngai na peso numéro po soko kokota directement na moto aza cible Selezino téléphone po aza besoin ya mbongo ya avocat bandeko. Ba betiye po ka lobaka vérité. Ba peuple na biso totika kotika ba combattant boyete ko totika kotika bato ba lobelaka mboka d'ailleurs na moni Nico ye o moni Nico neni ye wana komia na bike paralysé. Ça veut dire Selezino azo ki na paralysie. Ba betiye mabezo ki na paralysie. Ndeko na ngai benga bo benga senini ngai ou bien olukiwa maya koluka Selezino muto asimi numéro Selezino bokusula na ye po bo aider aza besoin mbongo avocat santé na izo kende na paralysie muto azaki en bonne santé ba voyou moko boye donc eloko pe azo beti la Selezino ebanité Selezino quand même Selezino quand même aza wana donc nakolo banenge nini ayebe eloko abundela mabele mais yo sikoyo obeti Selezino po ozwa nini po Selezino na suka nango eza pona azwa mabele bongo yo bongo obeteli pona nini. Merci mingi na bandeko to bokoti pona Wayambo bo s'inquiéter te tozolanda toujours procédure aza condamné te Wayambo aza libérable n'importe quel moment parce que bato bozo benganga ibele o koto balobike bako refoulé o koto balobike oni bako bende koto balobike Belgique boy ko joie tout ça eza ba distraction. Wayambo aza na maboko ya l'état français boye bake n'importe quel moment bako libérer tant que juge a jugé qui était qui aza condamné ça veut dire aza libre. Ezaka banko kala mingi te akuzana libanda. Donc botika ko se déranger mingi pona moni bato azo benganga vraiment par rapport ya ndenge bato ça ça ba émission boye baké bandeko na ngai mikolo pona ko sala nombre de vie soko tangi Wayambo te ko sala nombre de vie te et bato tout wana ba sala ngo po bazwa nombre de vie. Mais soki muto oza besoin ya vraie information ya Wayambo ezana ba bouche o eza autorisé. Oyo bakopesa bino vraie information ya Wayambo. Wayambo aza en bonne santé d'ailleurs na autosoana il y a 30 minutes. Aza très bien. Eza karake aza leader azozela abima na grande porte bakotika ye. Ba oyo bazokanisa ke Wayambo bakorefoule bakosala boy Wayambo oni aboyi Belgique boy boza lokuta. Sur quelle base bola ki sa ba preuve ya biloko bozolo bawana. Parce que moi, je peux vous amener jugement à Wayambo, place Balobike, à ça condamné dans n'importe quel moment, ceux qui Belgique a une lettre, bah vous ont ça, biso toi na ba lettre wana. Yo siko tango zolo bake Wayambo ba condamné, Wayambo ba refoulé, Wayambo ba passer 6 ans, preuve na preuve ni. L'accès biso preuve. Pour biso toi na preuve Balobike, à ça condamné te. Belgique a une lettre. Yo siko tango zo koleka, ozwe linga papa mobimba penza, ozwe le temps pour oya kokosa. Si tango Wayambo kobima okoloba isu nini fati ne muto alimbisi po bino bo mela ka changer maloba te. Merci mingi na ndenge bokota en tout cas Esmirada
Miranda yo pe kombo no eza makasi Esmeralda Miranda ebite eza la bombe moko basala nango ba jina ebite. Merci mingi bande olangai message nazaki na ngwana Nico Hitler en tout cas merci mingi bandeko. Oh na omona kombo nende na kotanga po jusqu'à présent soko komi osali mwana na omona te ba kombo. Merci mingi na bandeko tout ba koti nazo mona ba kombo ezo circuler te na ningaka na informer bino ke waya ambaza bien les restes bozo yo kawana ezali ba base pour le moment na internet pour motozo ata 500 vies ça passe na woni Nico alobi jamina ngana jamingama alobi na bogar ngamu to alobi te Nico muto alobi kina bogar elo kwa ndesa ka bataliba passe pona de ki Félix na bogar oui na leki hippopotame tengu léopard ten crocodile te vaccine ma lunette du sous naturel. Merci mingi en tout cas l'ingénieur Bob Mabata, merci en tout cas na ndenge bokoti ebele na Olivier Kivulia Kitubakidi, merci mingi ndenge okoti en tout cas Namoni yepe alobi, merci beaucoup en tout cas. Zuka Makambo, merci en tout cas. Ceux qui namoni kombo bandeko pona ko remercier, ils apona ko remercier bino bato bolanda biso et surtout pona ko partager pona ko tozo bino tout le temps que bolanda bato ba BST, même ba proche na biso ba au soit disant ba combattant. Ba ebele ba sabi lobela lokola masango a foire. Taku. Bolanda bango te. Oh naza proche ya bokechu, oh natambula na bokechu, lokuta. Boza la vraie information, ba bouche autorisée ya bato baliaka na wayambo. Ba o ba yebi wayambo. Botika kolanda ba pharisien na yebi Yesu totambola ki na yeli kola mai. Yesu toliaki na ye amita. Ayebi Yesu te. Yesu azaki na ba o ya ye. Soki azongi na chambre boazo bisake tango na lobela kabino boye po bo comprendre les akapona boye. Jésus-Christ azaki na ba oyo ba apôtre na ye, oyo ba bande ko comprendre langage na ye, muto ya ko comprendre langage ya wayambo ezaka ba membre ya peuple mukonzi. Les restes eza ta. Ayebi wayambo te. Muto ayebi wayambo a part ba membre ya peuple mukonzi. Ngai na koloba ke na yebi wayambo. Ngai na libike na yebi wayambo. Les restes eza mama na distraction. Diamaka Songo, merci en tout cas. Olivier Matenda, merci mingi de konanga mikolo ebele. Po batu bazo mike bozo le kalaba média bozo yeba même te makambo bozo lo bateke bozo tia peuple na confusion. Muto akoleka, on a yebi wayambo, nadia kana wayambo, c'est un pharisien. Ba disciple à Jésus ne ba yeba ki Jésus. Muto ayebi wayambo koleka biso ba peuple mokonzi. Et surtout ngai na yebi wayambo. Les restes wana bazo le kaleka wana pèse. Ki leader pe baluka kango na makasi te. Ki leader baluka kango na makasi te. Yaka na information ya bien pesa bato information ya bien. Soko za na ngote fanda na ndako lala. Gisèle c'est coming son. Merci en tout cas. Amen. Po bozo tia ba mama bato na ba souci. Ozui pesa na poudre pakoli, olati yango na veste, ofande lokuta. Wayambo ba condamné ye. France Belgique ezoboya kozwa ye po eza kosenga ko soki convention soki ali lokuta. Après ozongi pe na ndako oyebi ke utu okosa. Soki botuni information wana pesa biso. Preuve ya information wana ozana ngote. Mais comme bazana crise ya banini ya ba nombre de vie, il faut ba ndolo ba n'importe quoi. Muto ayeba ki Jésus est un disciple à Jésus. Oya bande ko sa soki abendani na ye. Namoni bande ko musu ba bengi ngai. Oh bato bateka ki wayambo eza bato ya Paris, bato bateka ki wayambo mususu même alobi commanda eso, mais boza ba bolole. Na koteka wayambo alataka masque nde na lobi bolongola masque wana nde wayambo. Ube wayambo komi Yesu. Pour Jésus-Christ nda zaki na confusion entre ye na ba disciple na ye, ba ennemi ba bande ko koyeba Jésus te. So ya na ba disciple na ye, ba bande koyeba ye te.
yango mona ki jida ateki ye ayebisi bango oyo bokomona na kopesa bizu awa nde ye siko boye bisanga Wayambo ndenga za wana azako donc nani ako confondre Wayambo na nani police yemoko police ya France yemoko akangie na kati ya yesu nde mutazai na confusion azana confondi na bato mosusu pona kokanga il faut ko trahir il faut ko tankota ye wana bande ko botika ba bêtise botika ba bêtise aza leader bakangie na ba cause pona bino bato alokuta bakangi Wayambo pona bino peuple congolais oyo bakoko na bino ba papa na bino bateka ba Lumumba lelo ko mitura ba Wayambo tango azobisa bino ke tobundira mabele mboka eza maboko ba Rwanda comme boyo kakate conséquence ya kofanda libanda ko dénoncer mingi c'est ça ce que nous payons aujourd'hui parce que soki biso tout ozaki na idée lokolo biso lelo na ninga kanga Wayambo ero to ngeto za na Congo mutu mo ba memela bino ba makambo wana ya kolobake bateki Wayambo bato ya soki ya nini bate lokuta Wayambo aza leader oyo atambula na maskete atambula kwa bomba te place akoma kabatu bayebaka te aza awa asala ka ba direct azolo bake na za na Paris sikoyo yo yisanga ke bateki e pa nani bato ya ba confusionniste bato ba lokuta na moni kaka batetele nde bateki ye okanisa ke Wayambo bomba na ki place moko boye nde bake kolanda kuna ubi azangi en pleine manifestation est-ce que mbala liboso bakanga Wayambo awa bakanga ki biso awa na table ronde place au dona akima ki lokola mwana moke akimi kaka boye Wayambo aleke na mbango bakoti na parki mbala moko boye mbala moko fa suba dona mbina sola na mbango Wayambo ifona suba Wayambo ifona suba tango wana bafunda ki Wayambo pon police alanda e botika ba distraction tango zo bunda il faut s'attendre na biloko tout Wayambo aza leader oyo asaka ba émission na ya ko bomba la te soki Wayambo balingi bakanga ye bakokanga ye na ndako na ye police ya France aza na identité ya Wayambo na adresse soki balingi bakanga ye bakosala Interpol bakoya na ndako na ye aza besoin bafunda ye te aza obligé bateka ye te boni ba émission ya lokuta boye ba émission moko ya ba taliban bofandi ka boye lokuta mosusu Belgique boye kozwaye mais vous avez un problème bola ki saka pe ba preuve ya biloko bolo wana parce que ngana kola ki sa mino jugement que juge à lobby Wayambo aza condamné te oh wana bozomona ezaka banko n'importe quel moment otika ye leader aza leader ba otika ye na auto sola na aza moral te donc ndenge za boye bataliba boso sala bino mosala pamba so na Wayambo ka ça de banda après bande ko la biso il faut quand même tous à la maturité mutu so za na détention boko benga ete popo ça c'est interview il faut quand même tous à quand même la maturité place azawana akosa la interview te tango yo bengi en direct oyebi bien que na place azawana za conditionné akosa ba interview te boye ba ko protéger bande ko na biso bande ko benga Wayambo po osala émission na kati ya détention oyebi que eza illégal tous à quand même sérieux. Donc, merci Ming, en tout cas, Patrick CH, merci en tout cas, les grands, le fongo, merci en tout cas, les beaucoup de partager l'émission. Bande kotu onyo so bozana ba site, bozo émission, mutumo a poursuivre bino azate, botia na ba site na bino, eza émission surtout pour na mobiliser pour na mabele. Merci Ming na maman na biso Tatiana. Negi Reako News azozo tout le temps émission. Merci Ming na Steve Manungweni pour na Boko to TV. Merci mingi na Papi Gen na Tolobe la vie. Merci mingi na Starnet et pas ya FM et PDG Mayala. Merci mingi na Congo Flash. Merci mingi na bandeko tout oyo balinga mboka na biso. Bo zo émission bo partager ceux qui na bosani site na yo ezateke patala kaka nazali boso caméra c'est normal pas mais zo émission publiée ngo prochainement na kosala tuna bongisa po na ba quand même kosala la pib ya site na yo na ba émission na ngai. Nzambe apambola bino.